Voilà, mes amis de WhatsApp. Toye lisusu kaka ndenge tolobaka. Lelo toza samedi, topesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu. Ngana bino tovandi kaka. Tosala musala oyo, tomesana kosala, ka ndenge tolobaka aimer, liker et partager. Pe bobosana te na ko abonner na ba chaîne na biso kosala biso bien makasi mingi koleka. Ezosenga biso papier na biki to na crayon te po to abonner na chaîne. Tango tosali musala boye, tango tomoni bozo kokota, bozo tikala kote ya ngonga wana bochango pona notification na bino nyonso. Ekosala bien makasi tango mes amis de WhatsApp ache loko batu bakota elakisa bino kuna ke mes amis de WhatsApp auti kotinda. Mais avant to kende nanu na kosalela bino eloko moko comme eza samedi ndeka tolobaka tokolanda nanu mwa musique moko ya mukie esala biso nyonso tout bien makasi koleka. Après nde tokoyeba siko kokota toyeba eloko nini la voix alobeli biso. Boyebi nga na yaka kaka bongo soki nazwi ba message ya la voix na yelaka bino mbala moko. Toza weekend to aimer to liker to partager ekosala bien makasi mingi koleka. Tolanda biso nyonso tu. C'est besoin mon bien. Voilà. Nasi biso surtout tolandi toyoki nzembo yango tokotiela bino ngo esusu na suka mais pona kolekisa RT tozotia ba voice na biso tolanda biso nyonso toyoka makambo nini la voix alobeli biso. Merci beaucoup. Bonjour très chers compatriotes. Aujourd'hui c'est le 23 août 2025, le samedi, un week-end à mes très chers compatriotes. Je vous parle depuis quelque part du monde. C'est votre frère la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Vous savez, mieux vaut de ne rien dire, que Oloba, pas confirmer que Zaliboma. Il est presque 6h15. Je suis en train de me préparer pour Nakenda Moussala. Mais je me remets un jour, dans mon appel, à Tongo Bato, na Congo, ba Okele Misala, ba Osala, pour créer l'emploi. N'engue na l'obéla chef de l'État. Il a la capacité, avec la potentialité que le Congo a, le chef de l'État a la capacité de créer même 1000 millionnaires. Je dis bien 1000, même 1000, ce qui peut-être à 100. Mais malheureusement, il a encore beaucoup de chats pour être. Mais c'est son travail. Avec la potentialité que le Congo a, le chef de l'État a la capacité, je le dis bien, de créer 1000 millionnaires au Congo. 1 millionnaire, cela veut dire quelqu'un qui a 1 million. Et chaque année, je le dis. Mais malheureusement, il a de mauvais conseillers. Mais tout ces retombées là, il y a des na ina mbangu mingi koyo koloba likambo oyo na lobaka depuis 2019. Un homme sage, c'est quelqu'un qui parle des choses qui ne veut pas que les autres oublient. Mobutu Loba, tant que je serai président de la République, le Congo, ça sera un indivisible. Kabila le Père vient nous dire ne jamais trahir le Congo. Alors, tu sais qu'il dit, bon, on est talingate, naïe bien gote. Voilà, chacun a ses slogans, d'une façon de le dire. Tu sais qu'il nous dira, le Père, le Sphinx, le peuple d'abord. Alors, depuis 2019, là, je l'ai dit au effort, j'ai fait que la répétitif de mes paroles ou de mes audios, que Kabila n'a jamais causé le pouvoir. Depuis 2019. À cette époque, je vous rappelle, Kabila avait l'armée, avait les conseils législatifs, les conseils judiciaires et la police
la nerf, la sécurité, que sais-je encore. Aujourd'hui, maloba na ngeuti ko kusama. Na yeko loba la bino, kabila na koti na goma neza ya suka ya koti, a kota susute. Tumbone wana, ayeko comprendre ayeko kima. Je me rappelle, mot par mot, na ebité ben du solo ya Fujimoto. Fujimoto azaki président et peut-être ya Pérou, je crois. Capitaine Pérou, je parle. Lima, je suis ma mémoire est bonne. Azaki japonais. Papa na yaka la guerre. La période de la Deuxième Guerre mondiale, la Tikali kuna boti, mais elle longue japonais. Pas kuna, la plupart des gens qui se trouvent en Amérique du Sud, ce sont des Incas, des Mayas et des Azdas. Donc ce sont les trois générations, mais par contre, là, tout ça est tout Inca, je pense. Tout ça est Maya, tout ça est Inca, tout ça est Azdas. Donc, génération de génération là. Donc, ce sont des Indiens pires et simples, au qu'on appelle la peau rouge. Vous vous rendez compte, un Japonais avec la peau jaune, Ayako comme président de la République. Mais Manima qui est, nous avons une usurpation de l'identité. Tant que Yibimbonga Kimi a joué Japon, Ayako Makenasa japonais, n'a pas été sur l'ouana. Qu'est-ce qui s'est passé? Balanda est au Japon, Yosa Congo, Yosa le Congo, ça va arriver. Yosa péruvien, aucun salle n'a Japon, Zonga, Bakota qui est président, donc il faut que la milité. Mais moi, il continue toujours, je pense qu'il était président aussi, quelque chose, la fille de Fujimoto, comme l'histoire de Thaïlande avec Taksimoto et sa fille qui est aussi le président, le premier ministre. Taksimoto, il était le premier ministre, et sa fille, le capitaine, il y a Bangkok, il y a Thaïlande, c'est le Bangkok. Il va arriver là. Aujourd'hui, on vient de condamner Kabila pour l'usurpation de l'identité. Est-ce que Naloba n'a pas bandé là-bas au Dieu Nanga? Kabila sera condamné au Congo. Il a pris l'identité. Nous devons maintenant arrêter Maman Olive. Nous devons maintenant arrêter, comment il s'appelle, Maman Sifa, pour nous dire comment elle a accepté de recevoir Kabila comme son fils. Tout ça pour le Kanga. Vous se rappeler, aimer Kabila, la fille là, elle était plus grosse. Alobake loko ba Rwandais ba bomaye ba kataenda mundambo pour qu'on a banque ça ba congolais. Vous se rappeler, tant Kabila contre le pouvoir en 2001 je crois, il y avait quelqu'un qu'on l'appelait, il y avait les gens qu'on les appelait les katakata. Ba kati ba maman ma pa ba 5h du matin pour ba banque ça ba. C'était les Rwandais. Vous vous rappelez, Kabila nous a fait infiltrer jusqu'au mois l'opinion. Wana maloba la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Alobake le Congo a été infiltré jusqu'au mois l'opinion. Naloba ngote. Nous sommes infiltrés, voilà le mot. On a un slogan, il y a la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Nous sommes infiltrés jusqu'au mois l'opinion. L'histoire du Congo se va expliquer au Congo. Voilà, t'opposer dans nos places wana. Na si ce beau moni t'opposer, donc c'est-à-dire bisope ba mes amis de WhatsApp tozangaka ba maloba ya kobakisate pona kocha émission na biso ezala goût et pe ça peke toza vraiment attentif na makambo oyo la voix aza koloba na yebisaka bino chaque fois soki bomoni likambo ya la voix pona komaka ngo pe même ata na titre na biso na komaka la voix à lobby. Donc soki bomoni na komi bongo zala na papier zala na biki na yo pembeni botala nanu mutu oyo aza bien éveillé, hein? Bo excusez ngai ndenge tolobaki bo excusez parce que tozongi lisusu phone na si boyoka ki phone ndenge zo sonner kaka ndenge tolobaka mutu alamuki na 6h soki 30 soki 20 soki combien pona koya kolobela biso pona koya kotalisa na ba peuple congolais ke bozala ya kolamuka azokende musala na si bino moko boyoka na introduction na ndenge abandeli yango aye kotalisa biso makambo ya ba slogan oyo ba président na ba président oyo batika na mboka na biso apesi biso ya Kabila le père apesi biso yemoko ya Chichi Tshisekedi wa Mulumba apesi biso pesusu ya Mobutu alobi pesusu ya Mobutu mais toye kokoma na oya Fachi toyebi te soki kaka ba scarmouche toyebi te soki peza nini toyebi te ide na ye tozoyeba te ekosala biso bien malamu mingi koleka koyeba soki eloko nini eza kose passe wana toza koyeba te soki eloko nini eza kose passe wana tomoni epa ya Fayulu Madidi Fayulu tomoni kaka ke Yafa atikaka likambo te wana eza slogan ya Yafa atikaka likambo te toye kokota sikoyo epa ya
Moïse Katumbi alobi bozo zoba ngai. Donc biloko nyonso tu wana ezosala ke mboka na biso toyeba eloko nini oyo tokotika pe maloba nyonso tu oyo la voix abanda koloba nanu namona yango te esalami te nyonso tu esalamaka nyonso tu tozolanda nyonso tu toza koyoka nyonso tu eza pe kokokisama ngai natiaka na nga bacommentaire na baémission ya bato te mais soki nazotia parce que nazomona ke alobaki na biso ke esprit ya réveil ekota na ndako ya moko na moko abondelaki mpona yango toye komona yango mpe kokisami yango tozolanda to continue na biso nga na bino toyoka suite ya makambo soki eza ndenge nini prendre parce que mabe ngani mutamba bandaki bien on le mutamba comme prisonnier histoire à Gonani qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants. Si ta chemise est sale, c'est pas la chemise qui est sale, c'est toi qui es sale. Si le pays est désorganisé, ce n'est pas les pays, ce sont le peuple congolais qui sont désorganisés avec des désordres organisés. Aujourd'hui, Donald Trump a Benga sa réunion d'urgence pour le Congo. C'est fini. Natunaki, il doit partir ou pas. Tic, tac, tic, tac. Sur la même question naturelle, Marcelo, tu seras arrêté ou pas. Tic, tac, tic, tac. Kagame, il doit partir ou pas. Tic, tac, tic, tac. Vous voyez l'histoire de Marcelo et ça va arriver. Il y a des prophètes de Baal et des prophètes de Dieu. Vous devez faire attention. Frère Anani, l'église de compassion, compassion de quoi? Dieu n'est pas là. Oui, puis que Marcelo va dire Boma. Là, je vous dis, Marcelo va dire Boma. Le monsieur est complexé. Hitler, comment dirais-je, Napoléon, qui dit Mabimi Ramazan, et puis tu veux, je remercie l'Éternel des armées pour Malobananga et Kabila vient d'être condamné à 24 milliards de dollars et puis condamné à mort pour l'usurpation de l'identité. En tout cas, mes amis de WhatsApp, vous excusez-moi. Ce boyoki moko la voix lobili kambo na seki po kokokanga mutema te. Comment yeko bakisa pesa suna ya mutamba batu Tanzanie na ba problème na facilité. En tout cas, la voix za suka. Espionnage et association avec les malfaiteurs. Le Messie se croyait qu'il est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu que j'appelais le Dieu de victoire. Même dans les échecs, c'est pour la victoire. Kabila nous dira, je ne peux pas vous dire au revoir, je vais vous dire à bientôt. Si je suis le Congolais. Voilà aujourd'hui. Parce qu'il savait qu'il allait tuer Tshisekedi. Quelqu'un qui a la main de l'Éternel sur sa tête. Et moi, même des fautes. La Bendaga Tshisekedi, j'assigne mes propos. Le mal nécessaire. Je l'ai choisi, Azalaka Wana, Namakamba Osa, le doigt fondé Banzela, Osala Makamoussa, Koussala Moté, parce que, à comprendre qu'il y a un Yemoko Azala qui préparait à la présidence de la République. Ça, je vous dis. C'est ça. David Akimi Naye, à qui ça va comprendre? Nzambaki Zoé, Nzambabi Yaka, Naokomusa Yo. Comment dirais-je, le roi Yakata Israël. David, il est quelqu'un moutou. Cela veut dire Dieu ne se répand jamais de son don et de son appel. Nous avons Dieu. Il y a un minerai à Congo. Il va confondre tout le monde. Depuis 2019, c'est Tshisekedi qui va faire renaître l'armée congolaise comme Phénix se remet dans ses centres. Félix va faire renaître l'armée congolaise dans ce centre et nous serons respectés. C'était en 2019, aujourd'hui. Vous savez ce qu'on appelle la générosité. La générosité, ça veut dire le mot généreux. Cela veut dire vous donner sans d'attendre rien de retour. Ce qu'on a ingratitude, c'est la ramalamuté. Ce qu'on a ingratitude, c'est la ramutute. Donc quand vous donnez, oublie. Alors nous avons la générosité monétaire. Nous avons la générosité
spirituelle. Mais ce que moi je suis en train de faire, ce que j'appellerais la générosité intellectuelle. Je parle des choses, je fais réveiller le peuple congolais sans attendre rien des retours. C'est la raison pour laquelle je me nomme la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Ça fait depuis 2019 je suis avec vous. Je parle 2 ou 3 audios par semaine. Au moment la TVT, na fongula YouTube, na YouTube, c'est bien. C'est pour mon pays, c'est pour l'intérêt du pays. Nous devons partager. C'est ça que Jésus avait fait. La générosité a pu se vinailler de la vie pour rien attendre de retour. Je sais qu'il y a des Congolais qui sont sages, il y a des Congolais qui sont intelligents, mais Bakimi Mboka. Cela veut dire nous n'avons pas un autre pays si ce n'est que la RDC. Et donc, chaque jour. Malheureusement, nous avons eu des pasteurs. Quand nous avons eu des gens qui ne comprennent absolument rien, à ce qui musicien, comme pasteur, à ce qui Boboni Makambaka, Patrice, Bible dit que chacun reste à l'état où il est appelé. Mais pour tous les pasteurs, Babanda, à ce qui musicien, Maman Chabani, elle est là comme un pasteur. Et moi, Tata Vaseline, aujourd'hui, Mukuna, Makambo, je le Kana Congo. Mais Nzambati ba Congolais, Matiki Congolais. Je répète, Nzambati ba Congolais, Matiki Congolais. Congolais de Tiki Nzambe. C'est ça le problème. Vous avez commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous terminer par la chair? Je remercie l'Éternel des armées. Akokisi Manobanangai Bozumona. Et ce n'est pas encore fini. Kabila, c'est fini pour lui. 24 milliards de dollars, cela veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt international à côté de la société, pour récupérer le bloc surtout partout où il est, où il passera. Nous allons craquer Kabila maintenant. C'est Kabila yo, surtout zone à pouvoir. Pour ne dis pas ça parce que je connais le Dieu que je sers, comme ça, la Satan. Là, il est encore trop fort. Maman livre, vous voyez bien, mon mari travaille en silence. Nous allons maintenant arrêter. Maman livre qui mal déjà pour aller au Kandaï. Kabila Zoba qui est Zoba Tikara Zoba. On a qui c'est sans un Zoba Moussapi. Gomme Kouy à l'équipe dans la salon de Baïbé qui est Zoba. Mais il faut de rien dire parce que je suis Mayele. Kabila c'est un institut Zoba. Atamusi Batamayele, Bakomba Zoba. Un troupeau de lions dirigés par un mouton. Voilà le problème. Mais il faut avoir un troupeau de moutons dirigé par un lion. Comme tu sais qu'il dit un troupeau de lions dirigés par un mouton. Parce que Baboucha tout batangaki. Mais Kabila Ouria, on ne peut pas nous intimider. Ma professeur de l'université, tu as 18 ans. Mais vous allez tous payer ça. Moko. Et puis ça au pays, RIP, retour au pays. Kabila, vous avez vu ça. Pour te dire que on comprend que yo benga tu sais quel placebo. Vous bandez là-bas au Djulanga. Nabenga tu sais que ratel. Ratel c'est pas l'injure. Ratel ça nyama mo boza kuso benga kena ngala gambala. Nyama na kufa ratel so nyoka sui ala muki. Abunza na ba lion. Yem takata lion ba te sikil na yedo. Ba nyama tout ba banga c'est le seul animal qui est plus fort. Asa moké. Asa ka noir et blanc. Ba benga ratel pour beta ratel bo compagnon. So nyoka sui 30 000 plus so ba niko landa otika te mbambati. Nazo ko se rappeler à la Kitambo Bingema otobengi Bingema za Bingema tera big man que père fait à son nom. Avec un ébat, tu as Bingema, tu as Big John, tu as Mivé John. Ah, mais tu as cassé. Tu as Bingema. Non, mais tu as Kitambois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bingema a fait un ébat, tu as Kitambois, tu as poussé, tu as Tamboka, tu as Lawana, tu as comment dirais-je? Tu as poussé. Bingema, ça se dit, avec tu as poussé, on a vimbi pour Bingema, Bingema, cela veut dire Bingema, tu es Big Man. Big John, tu as customer maker, tu as Congo. Mutapusa betinga mutapa lulu bon ça va obeta ngalo lobisu bingi mazu yabo admili bingi ma obeta ngasu lobisu bingi mazu yabo admili bingi ma beti pendant 1 mois tellement beti a lembi lobisu ka admili bingi ma senge pardon na beti trop yaya on a lembi ko beta yo voilà tu sais que mon fingier placebo mon beti mais hier il avance le chien à bois la caravane passe aujourd'hui on est où? Le Congo est internationalement. La guerre là, je l'ai dit au fort. La guerre a 3 prophéties Koksama. Première prophétie Koksami, c'est ce que dit dans le Makambo. Deuxième prophétie Koksami, Kabila va condamner à mort. Troisième prophétie, ça dit que le jour où la guerre va finir au Congo, ça doit commencer au Rwanda. Voilà. À tous mes amis de WhatsApp, Tolinkarato Bakisa pour appuyer na ba message à la voix. Oh, toza kolobake
ngai banda na bandi kolanda ba message na ye na yebi ke abandaki koloba boye moko apesi ti 2019 me nga na bandi kozwa ba message na ye kala te yango na komokotisa pe na chaîne na biso ya mes amis de WhatsApp mpona kolamusa pe bato na yebi maloba oyo alobaka oyo na ba video soki bokoti na ba mes amis de WhatsApp na sima bokoyoka yango tangu mabundi azopela nanu na kati ya parlement oyo ezalaki opesi mbwa lobi te donc la voix abimisaka maloba lobi ke tant que mboka wana eza ya bakongolais ya apesaka ye kombo fille garçonnet donc ndenge ezali wana alobaki na ye ke okolongwa na pouvoir wana toyeki komona ngo pe ekokisamaki tomonaki lisusu ke ayebisaki Kabila omonika ndenge oke na Goma wana ndeza cimetière na yo oui c'est vrai ekokisami pe parce que yango toyo komona ndenge ba condamné ye to na aloba lisusu maloba mususu ke ndenge abandai koloba na Mama Olive abandai ko poser question yango yo ozalaka andeterka po kendaka kokundela batu bibembe to ezalaka nini Kongo eza munene wana na place osala ba hôpital osala ba école bana batanga yo komika kasoko moni ba to théâtre bakei bakufeli yo ye oye koke kokunda bango aloba lisusu okovanda na place wana te tokomono lisusu te ba visibilité nyonso tozoluka na TV oyo tokomono lisusu te donc azana bo makambo ebele la voix aloba oyo ngai nazo confirmer yango parce que eza chaîne na ngai nazo tia yango na kati ya danger parce que na yebi babaloba nyonso tu oyo ye aloba pe ekoki sama ayebisaki susu Tshisekedi ke yonde mutoko panja pe perde tomoni pe na ndenge pe perde epanzana bakomi ko welana pe liloba oyo ya misatu na yebite soki ya misatu o nga nazokanisa oyo alobaki ke yende mutu akobomela biso to akolongolela biso nani mante religieuse o nani Kagame donc na yebite soki ya misatu ndeza yango wana po déjà on soto alobi na moni ekokisami eloko nini supo alobai ke Kabila gomo ya koti yango ndeza liwana effectivement akendeki liwana yango wana yango makambo soto ezo salama en tout cas tozaka wana ka pona kwa apuyaka soki tomoni la voix alobi eloko moko eza biso toyebi yango pe toyoki même ata ba mes amis de WhatsApp bokomaka na se botiaka ba commentaire bolaikaka ekopesa pe makasi mokolo akomona ke eza na chaîne moko boye lobelaka ye ekopesi pe makasi ke aleka lisusu aya kolobela biso oyo eza lisusu ya bien malamu mingi koleka. Merci beaucoup, to continuer na biso. Prophétie, c'est Tshisekedi qui va faire fuir Kagame. Je le dis au fort. Nepchaka nanga yo, yara kishasa totala yo. Kabila le père, yara kishasa poto lika mubutu tene yo, yara kishasa. Tolingi muyibi na biso tobenga muyibi asaraka ndengwana. Tolingi ka Tshisekedi na biso asaraka ndengwana to mesana na ye, asala kula kari dans tête to fana na ye ka ndengwana. Muyibi kari dans tête to mesana. C'est ça. Mais il doit commencer à changer. Tshisekedi na bloko sur ça la Nzambe. Mais faites attention avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas les hommes de Dieu. Là, je vous pose et je me pose la question. Les hommes de Dieu là marchent avec Dieu et Dieu marche avec eux. C'est la question. Est-ce que Dieu marche avec eux? Ils connaissent Dieu. Est-ce que Dieu le connaisse? C'est ça. Ils utilisent Dieu. Est-ce que Dieu l'utilise? Faites attention. David a dit Salomon. Vous devez quitter votre corps avant qu'on fasse l'embêtou. C'est au fond du cœur que Dieu parle juste. Papa, tu es le peuple d'abord. C'est pour ma cambo. Le président de la République doit s'appliquer personnellement dans le problème du pays. Trump le bas, America First, America premièrement. C'est le Congo First quand vous êtes le représentant, le chef suprême des armées. Papa, faire renaître l'armée congolaise. Vous avez fait un bon choix. Vous avez vu la guerre entre l'Israël et l'Iran. L'Amérique a été impliquée dans cette guerre-là. Personne n'a parlé. Sauf aux Chinois, sauf aux Russes. Alors, Kagame a dit mais Zalana politique à Mobutu. C'est que vous avez ma mère Mobutu, il y a Jean Mabé à Mobutu Boaka Bola Muzwango, Jean Mabé à Papa Nayo, Fanta, il y a Malam, Jean Mabé même il y a Kabila Boaka, mais Bola Mounaye, Makabila, il y a silence. La mort et la vie sur le pouvoir des langues, la bouche qui parle tout ne marque jamais le péché. J'ai fait le Congo, les États-Unis, le Rwanda ou les États-Unis d'Allemagne, ou toutes ces choses-là, et le Congo, n'a pas servi, mais ça non. Le silence, c'est une arme très forte. Très forte plutôt. Aujourd'hui, tous aucun droit. Yo na yebisaka yo usikizana ngala ya mabena bengi yo Tshisekedi na yebisaka yo mto kimsaka Kagame soko kufina olamsa yo. Vous avez compris? Aujourd'hui au télé Kabila croyait que au télé melayo mabunda kenda ilunga lukamba kenda Alexis Tambambo kenda. Vous allez comprendre cette voilà
tochela nanu bino likambo oyo azokoloba likambo ya Kabila po bo comprendre bolanda bino moko boyeba esika nini la voix azomema biso po bato mosusu la mosusu nanu batali yango te ndenge eza wana Kabila aza ya kokangama biloko nyonso tu oyo a hérité na mboka na biso Congo. Il faut etikala na mboka na biso, il faut bazongisa biloko nyonso tu yango na nasi bomoni Mama Olive ndenge la voix lobi amoni ke Mama Olive aza ya kokima mikimelaki avant po ayebaki ke makambo nyonso tu ekoya kolanda bango bozela na tiela bino eloko moko po tozala na page biso nyonso tu na ye. Merci beaucoup. Lopona koyebisa bino ke session ya Conseil de sécurité ya Nations Unies basiégeaki en urgence sur demande des États-Unis d'Amérique mokolo ya vendredi oyo pona kolobela makambo tali République démocratique du Congo tokozongela yango avec force pe détail na prochaine édition na biso kasi awa na Kinshasa boyebake procès ya ancien président de la République Joseph Kabila Kabange partie civile esengi 24 milliards de dollars américains pour un dommage et intérêt. Bas détail, besoin d'un reportage. Voilà. Kabila Rwandais a beaucoup de nationalité congolaise pour aya ko spionner ba congolais. Kutu nena bosomo na wana bakabele na mama don babambele mama ya kodiembela mama Sifa. Ah mama Sifa ngani mama na ete. Ndenge bosomo na wana azatala na kafumba kata na mbongo soto landel bia kozata homme le plus riche d'Afrique. Aleki kutuna nigérien. Nenga zawana façon sambongo nyonso na République. Plus de 24 milliards de dollars mobimba ko samba tete faut pas réduire akoma pauvre penada akoma bisenga senga na balabala kabela safra kabela nga 200. Nyonso boyoki na lobi ezanga ite me batu balobi eza ba avocat de la République na kati ya procès ya ancien président Joseph Kabila. En conséquence, dire que le fait qualifié de trahison par le ministère public sont en réalité constitutifs d'espionnage. Statuant sur la demande de dommages-intérêts pour réparation des préjudices matériels et financiers, condamner le prévenu à payer à la République démocratique du Congo l'équivalent en francs congolais de l'ordre de 24 milliards 719 millions 307 261 dollars. Wow. Nous estimons que le montant là est satisfactoire pour que les esprits se disent un jour, même s'il a fui la RDC, mais comment on va recueillir ces avoirs à n'importe quelle banque à travers le monde, ces immeubles dans n'importe quel pays avec cette décision qui sera rendue et que nous espérons comme tel, le meurtrier Kabila, l'anthropophage Kabila sera réduit dans ces petites pantoufles. Voilà. Donc nasi tolandi biso oyo nde e confirmer vraiment que ya solo boza vraiment mibali. Po liboso bolataki maputa siko nde vraiment lakisi ke boza vraiment mibali ya solo parce que loko to banda ko zelande ya mwana étranger aya na mboka na biso aya kokonza biso apakola biso bosalite na ye nyonso tu Congo eza lisusu na valeur te, Zaire oyo bato ebele bayebaki yango eza lisusu na valeur te na miso ya bato. Bato nyonso bakomi koseka biso, bato nyonso bakomi kofinga biso. Ah bolobika na Kabila. E bongo siko ba chinois o bazotongela mino bandaku na Congo wana. Bozomona ba immeuble o bazotelemisa. Bolandaki na mboka na bango batongi mboka batongeli na Corée du Nord ou bien du Sud boye. Batongelaki bango immeuble moko immeuble ane kwei. Bango batonga biloko nyonso tu na fake. Donc na lokuta kwa. Biloko na bango nyonso tu ezaka oya makasi ezali na oya pete batongelaka bino na oya pete. Awa siko bino bozotika bango wana tokoma loko ya Kabila te po bazoye balobi ke bazaka pe na réunion na bango moko esalamaka wana po na biloko na bango te ya bino na solo lango susu na la voix. Voilà, bon comprendre makambo tout na koloba ekokokisama degré ou de force le DJ la firme na bandi koloba ngo la personne azali en solo ke Kabila que la ça 6 mois. Mais vous savez, si vous avez Dieu, lui peut avec Dieu nous faire des espoirs. À part faire des espoirs, c'est lui qui va écraser vos ennemis. Ma comprendre, on ne pas confondre Nous allons reprendre l'Afrique centrale le jour où l'Afrique, le Congo va se réveiller. Le géant congolais va se réveiller.
Je parle du pays, pas du peuple. Tout le peuple va se demander par ben na bango nyosto. Mutamba na tiki makamoso na boko la Zambé. Hein? Aussi mi touche mon poko na yonte. Na moni Alexis comment il s'appelle? Tambwe. A question avec l'église. Yaya. Voilà, tout la l'église ce sont pas des eloko moko ya mukie ya Mutamba bomona ndenge marche zo salama. Donc pour na ko encourager kaka ko tambola na la voie nzela moko. Merci Tolanda. Voilà, na sur tozolanda tokatarakataka pona R oyo aza na posa ya kolanda yango kala te na mes amis de WhatsApp et kosala biso bien malamu mingi to continuer. Les hommes de Dieu, na yima kamna zoloba nayo. Kedo luka nzambe na mulili na mutema nayo. David ya nzambe na tongole nzambe na tongole église na ba bisi ya bi na tfana kana temple place basela maboka bate parce que David maboka nzena makila. Bato na basama makila ba congolais. Tozomona tozompona usukisa na kaya Marcelo le cabinet. Le monsieur nous a défié. Le monsieur a fait un abisso. Le monsieur, moi, ça a fait la tour, on n'a pas faire voyager parce que à terre de la manée MT, sur le NT, sur le MT, Marcelo Tounassi. Le monsieur a sali copie, mais dans le bas, il a vu Makila, moi, c'est Holanda. Il n'a pas ici, moi, c'est Nabutu. Partout, les machins, bien. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si ça a une cause, vous allez voir. Vous comprenez que la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Plus on rit, plus on devient fou. Plus il parle, plus il devient fou. Marcelo, église de Okanga ou pas, TikTok, na France au monde, tu seras arrêté. Dans nos calmes. Président, on a un de son côté, n'a pas tombé na yo. Et ça, on a monté sur la maille, sur le ministère, ça va les gens qui sont au lieu de Bossonaye, en Kangaroo aussi. Donc, président, on a un cambote, Mbadi, Makamon, en côté de Yomoko, qui biboira. Et vous allez comprendre que l'Internet, vous avez commencé. Département, il y a AI, intelligence artificielle, intelligence artificielle. Nous avons toutes, nous allons activer, nous devons activer, nous avons déjà activé tous les départements. Marcelo, Mayoti, Nasuka, comment on dit, guerre, ça sera long et pénible. Même guerre avant déjà été. Donc, il y a tout le peuple. Au premier mois, au Tchè Moutou Makassi, au Sénat, pardon, le pardon, c'est une force qui libère. Le pardon a 5 lettres, A, P, A, R, D, O, N. Mais yo, Télémi, au lobby, ça se passe dans l'Internet. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La pression du lait produit du crème. La pression du nez produit du sang. La pression de la bouche. J'active tous les départements. Il y a Internet. Marcelo, soit vous choisissez la mort ou vous faites la mon sécurité. Vous êtes le chauffeur au Sénat. Notre chauffeur était. Maman belle ça c'est manal. Au zone ça va bilo kuana. On comprend que personne n'a sunga nzambe. Il y avait une personne dans la Bible qui a sunga nzambe. Na kopela que nzambe sunga kali potana sali mukimuta salakite. Alors, je remercie tout le peuple congolais. La voix za makambo. La produit dîner il y a la bouche et bimisaka nini. Biloba loba te. Bizoazoa. Alobaka sans frein. O bapusu babengi yango bo excuser biso na terme ya banglais que daria. Donc munoko elobaka tata ezanga frein. Na sepeli na loba oyo la voix alobi ke abalisiye na blanche bisika nyonso to akozala na blanche ti mukolo ya koleka na plateforme ya YouTube aya ko s'excuser ye moko tozo continuer kaka bozela la sabine lo moko susu ya mukeli susu bozela tozo ya kaka bo excuser parce que toza libanda boyebi internet a libanda ka ndenge salaka eza pe kaka ambiance catholique ne vous en faites internet votre église d'être la salle d'attente de l'enfer. Suivez ses propres enseignements. Il s'adresse à ses propres fidèles et il leur dit des choses. Quand il parle de la haine dans son assemblée, c'est pas la haine des catholiques, c'est la haine des gens de la compassion. Voilà. Nakati wana. Donc nazo la sabino ka ndam po bomona ke biloko eze belé
oyo Marcelo ndenge la voix alobi ke azana malédiction Bible lobi ke sans cause et rozana ngona problème mais so écouter na problème donc aza toujours na likambo to continuer na suka na biso awa merci. Je suis vraiment très fier de moi. Je suis très fier du peuple congolais. Nous avons commencé ce combat ensemble. Nous allons finir ensemble cette guerre avec vous. Bien avec Dieu, nous ferons des espoirs. Donc Dieu qui sera au-dessus de nous. Que Dieu bénisse les Congolais qui protègent Tshisekedi. C'est ça le mot. Donc il y a un monde dans le baraté et ça n'a le bébé matin na souka nango na baka. Que Dieu bénisse les Congolais qui protègent Tshisekedi. Que vous bénisse là vous êtes. Nous avons un beau pays. Nous devons d'abord avoir l'amour. Pour pas la moi c'est pour l'ingaï. Pour les fofo lingango. Pour tambola fo lingango tambola. Pour loba fo lingango loba. So lingango loba. Nous devons aimer notre pays. Nous avons seulement un seul pays. Les gens qui volent au Bozo Iba Congo, ceux qui l'étaient quand ils étaient, nous avons au Carabino. Vous comprenez après. Alors, pour finir, qui vous protège? Qui protège Tshisekedi? Qui protège les peuples congolais? C'est de votre frère la voix qui veille et qui libère la conscience congolaise. Nous allons traquer Kabila. Dans cette fois, au monde a récupéré. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Nzambe apambola bino wanezalaki maloba ya la voix. Totiki yango na maboko na bino, à vous de juger, de partager aussi, de aimer et de liker. Bobo sanate na ko abonaka na chaîne na biso pona kozwaka ba émission ya kitoko boye ya maloba ya kitoko maloba oyo eza ko la musabiso muto pa yebi la voix botindela ke pesu ba message oyo biso batunde tozo saela ba message na ye parce que to moni eza maloba moko eza ko la musa conscience congolaise eza ko la musabiso biso pe tozo partager yango Nzambe